Mbote bandeko boye imalamu na Lingala Tutor plateforme na bino interactive oyo epesaka bino bacours na Lingala. Lelo na Lingala Tutor toko tanga lolenge nini ya kosala ba site internet sans pour autant oyeba ko programmer. Donc ko sala site internet na yo soki oyebite oyebi ko salela PHP oyebi ko salela HTML oyebi ko salela JavaScript donc oyebi ko sala site internet moko professionnel. Sans plus tarder, dans l'axabino comment kobanda ko sala premier site nao professionnel avec logiciel Adobe News. Donc oya wana create new pour to banda projet à sika. Voilà ce qui pardon na biso ebimi bo new site donc site à sika to ya awa to cliquer OK automatiquement et comme ma biso awa na page eza page d'accueil il y a Adobe News ce qui au bandiko travailler donc toza na home toza na accueil to changer juste combo to cha yango to pesa yango combo accueil pesa yango combo accueil. Après avoir coupé sa combo accueil, bomoni awa oyo eza lokola page maître oyo biloko nyonso ko cha awa yango ekozala na ba page nyonso ekozala na ba page nyonso. Donc awa mato ko simba ngote parce que vu que to nga to sala chaque page ezala na aspect na ngo donc to créer lokola 5 pages oyo to ko cha ba contenu bino mo bomona c'est vraiment simple donc il suffit seulement kozala attentive. Donc na ye awa na plus oyo na cliquer na nga gauche automatiquement a créer la page mususu na page to pesa ngo combo par exemple historique pesa ngo combo historique et puis soto silisi kokoma historique to ye lisusu na page to cliquer lisusu to pesa par exemple combo information. Pour ça juste exemple ça dépend il y a eloko nini osala okoki konoma ndenge nyonso olingi donc c'est un combo information et surtout aussi ici na information to ya le surtout cliquer vu que na loba qu'il faut à la 5 pages to comme on a vu par exemple image to kochana image to cha peut-être ba sous menu comme galerie et puis tout ça donc on a aussi ça na image to koya to cliquer awa lisusu to pesa comme on a mis son neti eza dernière page to ko pesa ngo combo contact donc yangwana to créer 5 pages na biso et la suite eza ndengeni la suite eza to koya awa par exemple to ye na nini na accueil na biso vu que to lingi chaque page ezala indépendant ezala na ba données na ngoto na accueil awa to cliquer 2 fois na kati accueil to koti awa to goya sikoyo na awa na widget eza ba élément oyo to koki ko embellir site internet na biso donc to goya awa parmi ba option eza ba menu eza ba panoplie ya ba option na ba menu eza to ya na menu to kozwa horizontal na horizontal to ko maintenir bouton na biso gauche et puis to komema eti awa na coin to ko déposer bo remarquez bien automatiquement makambo nyonso na bandeko koma awa makambo nyonso na bandeko koma accueil historique information image contact automatiquement ebimi awa bomoni bien ebimi awa et la suite eza ndenge to ozwa ba élément oyo menu oyo to ko copier ngo na chaque page parce qu'il y a une interaction entre les pages, il y a un lien, il y a le colozo créé un lien. Donc ce qui n'a côté na historique, OK na historique, ce na côté na information, na na page information, ce na page à image, na côté na page à image, ainsi de suite. Donc il y a un créer interaction entre les pages. Donc il y a c'est très important pour soit menu na biso oyo to créer awa ko copier on na ba page mususu. Donc a to ça le quoi na to copier qui menu na biso na page d'accueil les page à liboso to koya lisusu awa na web to kota na historique to sala wana dia to sali contrôle C kuna to ya sko contrôle V to comme coller menu na biso to coller menu awa to mimi juste awa na coin
pona ezala uniforme na page d'accueil. Tokobima lisusu awa na historique na biso, toye na information et fongola biso puis to cliquer lisusu to sali contrôle V pardon et ye lisusu a to meme na coin awa to tikiye botala botala bien bozala vraiment attentif toye to tikiya na coin et to ya lisusu awa to bimi toye siko na image toye contrôle V to meme lisusu na coin la même chose juste na coin pona ezala toujours ndenge moko na page ya liboso. To cliquer lisusu deux fois, to koti na contact, to sali sous contrôle V, to ye na ye ti awa na coin na biso. Donc to kokisi déjà ba menu nyonso na ba page nango na ndenge elongo bani. Donc na roya pour na changer couleur juste awa parce que to changer couleur na ba page nyonso eza automatiquement et ozala na ba page oyo ekolanda. Donc na ya na pona noir, na poni noir contact, non, cliquer et puis non yawa na poni noir, couleur noire yango yo et awa na poni rouge. Donc ça dépend la couleur ni no linganga par rapport à projet na travailler non linga plus ba écrit ezala pembe et puis ba bouton na biso ezala noir. Donc yango ana R aussi lisa bongo sikoyo ekomi tango ya kocha ba élément na ba page na biso. Donc toya na première page na biso, page d'accueil. Yo. Oh, excusez-moi, ils ont quitté, la couleur non se ont quitté, la page non sauté donc tokoki koyawa pour na tout changer la couleur, toya cliquer au chez noir à chaque page. Donc pour nous ala un peu similaire à la tekelo comment non ba bouton sous ces ndenge mon roté na ba page sous donc tozo yawa. OK na information la même chose, vous cliquez deux fois au yawa. Pour changer couleur ou changer si j'ai bien été je dois encore cliquer vous voyez au changer la couleur nyonso ezo zala changer cliquer lisusu et changer couleur donc accueil na biso iskali na accueil pour double cliquer vous voyez pour changer couleur. Double-cliquer, vous voyez, pour changer couleur. Kaka bongo. Voilà. Yango ba menu ya page na biso nyonso ekomi ndenge moko donc ba écrit pembe et puis ba bouton noir. Donc surtout aussi ici bongo vu que tout ça a na kei, tout ça jusqu'au premier page na biso to kocha yango background eza arrière-plan ni to chana na première page na biso mais avant kocha arrière-plan na to koya na palette ya ba calque. Donc bloquer donc to bloquer ba menu na biso awa na historique to cha quitter to bosana go cha na historique à couleur to cha couleur oyo voilà couleur na ba bouton donc yango wana toutes couleurs na historique na biso information eza déjà noir, contact eza noir, historique eza noir, accueil eza noir et la suite eza ndenge nini. La suite tokoya siko na page na biso ya accueil ya liboso tokoya kocha fond to luka ba fond na biso to télécharger kiawa vu que nga nazala fan na Marvel na oya na opo na fond moko bien simple. On toki kochangwa na ba wallpaper na télécharger ki ba fond na télécharger ki sur internet nazoya nazopona tokozwa par exemple nini pona epesa ngo mwa aspect moko ya bien penza na koya awa na kei na biso nazwa wallpaper à Doctor Strange na koya na ngo awa otala bien na mimi awa automatiquement je vais maintenir bouton gauche na ngai na basculer ti awa on leki munene na koya na tiki awa et na otika e wana botala bien donc menu nanga oyo ezalaki awa ebombami donc pourquoi parce que calque nanga oyo ya wallpaper eza likolo ya menu donc na okitisa ngo na se
on a quitté on a c'est automatiquement menu nanga a komi likolo so tomati au mona on nengeza na koya na bloquer cadenas nanga pona menu nanga e bouger te. Donc so na mati bibomoni yango yo. Donc bani na biso ezalaki awa ba menu na biso komaki ekomi liboso et aka ndenge presque na Photoshop. Donc l'élément nyonso ba calque nyonso monaka a faut koyeba comment ko superposer ba calque. Tokoya ce qu'on a historique na biso tozawa tokoya na historique topona fond mususu tokoya tozwi ba Avenger na Hulk toyawa to tikiye awa totika awa la même chose ne to sala qui to maintenir ye ti toye to tikiya. Donc awa pe eza na même problème tozwa menu na biso tomatisie kuna likolo menu na biso mati likolo et puis to bloquer menu pona esala désordre te na biloko nyonso to créer awa toye na information kaka ndenge moko toya nano pour éviter tout ça toye to bloquer menu na biso toya na information toujours la même chose formation tokozwa nini awa tozotala ba wallpaper nini kosala ki site na biso vraiment ezala professionnel quoi. Donc eza site internet mo gros crayon na ndaku ben ba qualité ba site internet ya ba Marvel ou bien ba Pixar. Donc c'est vraiment facile. Adobe Muse otala bien na tiki awa la même chose et ainsi de suite. Tu regardes sur na image to ponanga ka même chose image na biso pour na lisusu wallpaper mususu na image. Qu'est-ce qu'on peut choisir ici? Togo pour na nini awa na image image tozu par exemple oyo toyo to pona ye c'est lisusu awa la même chose wana et tozwi automatifier toujours menu na biso automatifier pour éviter moi ba complication. Et la suite tokoya na contact pour finir contact awa tokopona tokoya tozwa wallpaper na biso mususu oyo tokoya na ya tomimiye la même chose fongola e ti awa tomatisa menu na biso yo tomatisi likolo. J'espère que bozo mona bien nde nazo sala yango bloquer et voilà to créer ba différents pages na biso. Donc so bo remarquez bien ce qui toye awa na page d'accueil toye awa na preview to ça la prévisualisation total na comment ma page na biso ebimi ba page na biso ebimi boye parce que tozo ki format moko normal format moko extra large des formats moko normal mais pour na kosala ba extra large comme neti mulai en HD il suffit seulement koya kofungola ba ni na biso yo ba marge na biso to fungola yango soko cliquer o lingo la que marge et fungwami yango yo marge à projet na biso fungwami so to ya wana view pour remarquer qu'il est commis extra large. Donc site internet na biso est commis extra large donc sous forme ya format ya nini comment on appelle ça HD otala le fungoli yango ça dépend site nini ozo ningo sala to le sous na image to fungoli yango to na contact to fungoli yango et ceux qui te sali preview na biso otala comment site internet est commis soko fini na accueil bandia na photo le bossa Doctor Strange ce que na historique et puis c'est lié à Avenger na Hulk ou une information et puis c'est lié comment on appelle ça et puis c'est lié à photo mususu mais information to appliquer qui effet ya écran large t au final na design to ya na information awa to appliquer yango pone comme na effet ya extra large yango yo extra large est commis omoni menu na biso ndenge et salami awa menu na biso salami soki to na image to na contact donc yango a menu na biso yango yo et c'est créé donc oeza au sali site internet na yo ya liboso donc il y a plein
de parties oyo tokoye kola mikolo ezali koya. Donc c'est juste tutoriel moko base oyo ko permettre bino ya ko créer ba page na bino sans pour autant koyeba ko programmer. Tokoya toko exporter en na format HTML. Topesa ngo kombo par exemple marvel.com, pesa ngo kombo marvel.com et toko pona emplacement ni toko cha yango toya wa déjà na page na biso place tozala ki na lingala tutor toza na nini na kati ya website dossier na biso lingala tutor topesa ngo kombo Marvel. Donc toko exporter projet na biso à site internet na kati ya Marvel, na cliquer na sélectionner dossier et puis na fini OK. Donc yango ezo sala que voilà exporter dossier na biso ya Marvel. Botala comment c'est beau. Donc ceux qui na ya site internet ça biso déjà to créer, ceux qui na accueil, ou na historique, ou na information, ou na image, ou na contact. Donc j'espère que vous sepeli na tutoriel oyo. Moi c'est Emmanuel Atakete. Vous partagez tutoriel oyo eza batu bazana besoin ba comment ko sala ba site internet mais ba kokakate. Donc c'est grâce à tutoriel oyo na grâce ya Adobe Muse pour créer ba site internet bino sans pour autant koyeba ko télécharger. Donc merci beaucoup na batu nyonso bazo partager ba vidéo na biso. Merci beaucoup na batu nyonso bazo aimer page na biso bazo bazolobelango ezo aider biso makasi. Donc ceux qui vous en a ba remarque comme ça la biso bo hésitez te bo commenter juste en bas il y a vidéo et tokoyeba comment kokota en contact na bino. Ceux qui vous en a besoin de formation moko particulier donc okoki kokota inbox komelinga toyebi comment tokoki ko arranger. J'espère que vous sepeli na tutoriel oyo tokutana mikolo misali koya